misusu ndongo caresser ka moi si au vexé bende au vexé bon osuka bon ti biki mbala ngazali nene no yeba déjà na position ni onga na kozande na panzima kona wa o comprend mobali na ngazali nene no linga te di bumune ko yanga na ba genou auto kisanga bafuna panza makolo zongisi mobali na nga vraiment azali katana ye na ndenge ya se azongo bo ete di kolo parce que di bumune e tant tufuma aba na panzi de makolo zupe na likatana na ndenge ya se de à côté si na libolo na nga ndenga na kozana biki likatamba na meza muki ayi bandenge nini ya bandiko balula ye 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 malembe malembe. Bonsoir et bonjour à tout le monde au bazon na ndanga Magali Dizamat na eli sou toujours na émission na bino na ekolobela si popo ya libali o bapesa basi sentiment na reta pe na passe yonde na ekolobela na Magali Dizamat eza mibali misusu bayiba te ba comprendre te mibali misusu ba ko caresse te yaya ndeko na nga papa na ngai babite caresse nde makambo caresse nde mtesala ka po mwasi azwa soif caresse nde mtesala po mwasi akoma na ba chebe de na koto e niveau likolo bino mo boyebi eza mibali misusu abandi mwasi caresse donc mwasi akoma te na niveau eza ke po a se sentir que nazala mobali ya mibali misusu bayebile bao caresse te bao bakendaka mbala moko azuka likata na ye direct na libola mobali ya mwasi na ye esimba te papa na ngai bongo esimbaka te babi caresse mwasi na yo ozwi mwasi na yo bandi kocaresse na monoko fo oyeba pe point faible ya mwasi na yo obikende na beso na neti point oyo chéri na nga vraiment aopedre donc nyonso na osala esimba vous comprenez les actes tout pour les catalogues moko osimbi yango moko na libola mwasi mama ndi kokotisa ya simba te bon est-ce qu'on aime te sopaka bon esopaka na opesa conseil na bandeko na ngai mibali na ba papa na ngai o bazapi na mibali ya mabala abala basi na bango ata basi bona na ba oyo bazapi ya libanda conseil na opesa bino ba papa na ngai o karesa basi na bino bosala bango comme ça on a niveau OK moi ça kolinga ndeti pe en plus pe bolinga boyebaka mingi point ya faible ya mibali ya basi na bino to moni ki mobali biki moi sinanga alinga parti o so na simbi parti oyo bina file mais bino bozora ya mibali misusu mona ozwa kaka asuka likatani kabo maman abina moi si panza makolo moi si panza makolo koti si yanga no linga ngote bana le tilo bino linga te. Dès que Magali Dizamat, quand ben anda ça n'a pas point faible nanga, quand on est bien grave, et ça l'a bien. Ndé na olobi la peine ba chéri o ya bien, o ba miki lo kolanga ba kauka lo kolanga. Ndé na lobi la ka toujours ba bi mukeza maladi te, ba bi mukepe et puis ça peut travailler na mbetu. Pe mukepe akarasa moi mobali ne pe kitoko makasi. Yaya, na ndé pona pesa ni mingi conseil. Conseil na opesa bino. Ils ont payé ça bino mayele na basi baza na mabala na basi baza libanda na basi bazo débrouiller ndeti biso tozo débrouiller mais to ça même pas na biso to ba ndumba te to yeka pour to pesa conseil toujours to lobela na ba oyo pe mingi na o remarquer on a ngena lobana bino ba o benga ka biso bo bela so ba biso bate ndeti nga Magali Dizamat na mo sa biso bate nga na yaka ni mission pour na pesa conseil bino ne bo benga nga oya mabe bo lobeninga ya malamu pe bo pesinga pe moi ba fleur bo timo ba fleur mo pesa nga pe moi bien et sepelisanga pona ninga bino ya trop nende ko bungisa mabala na bino na ko bebisa te na yepe ko za mibala batute pas parce que naza occupé maintenant le belande mingi na biso basi pe mibali na mibali o bazalaka azali buneni ya mibali bazali buneni se sentir pena sur le longo li pena kati pena formé de libumune vraiment de ekouei ay bandeni te ke osala la ba mwasi na pas si ba mwasi na ye ako kati ya fo yo moko mobali fo ye bandenge ni no sala oza libumune elone za muki e ba ni mo travail amonte ya ba bi technique ne makambo elone bungisa libala ndiza wana
elonde salaka pe basi basepeleza kosibana pe sala pe biso bafille bien nde sala basi msuni bazana so akipe na ndako mobali ne so amoni ke bana bavandaki babete masola sali lote basi moya na ite mais abe na basi misusu pe balinga pe ke tana yeba mobali na ye nenga yambi pa beta momoko esala pe moi bien pour comprendre il est dans le plan de nene baza mabumbi nene bilona bakatalo za miki yaya tobi kozali nene c'est na moi si tout tient na bataille lokola biso ba manike po ba mbele mine ba pour famille ba se miki to moniki ozala moi si na za miki po adinda te posoni yo kosela moi si na yo posoni yo kosela moi si na yo et posoni ni pe moi si okosela mobali ko za nene il faut y bela ndesi na moi si to abiki mobali na za nene tant moniki mobali déjà ndesi mongi na posoni na za boye ni na za boye yabiki mobali na za nene donc yeba déjà na posoni onga na kozandi na panzi makona wapo o comprend mobali na ngaza nene no linga te dibumune ko yanga na ba chenu auto kisanga dofuna panza makolo zongisi mobali na nga vraiment azwi kata na ye na ndenge ya se azo ngo boete dikolo parce que dibumune etant tufuma awa nato na panzi de makolo zupe na dikata na ndenge se nde akotisi na libolo na nga ndenga na kozana biki dikata mbana meza muki ayiba ndenge nini ya bandiko balula ye 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 malembe babi magali 10 amati ya balambangu ti ekenda kama malembe lokola kamene pe na olobela pe mingi na basi o bazaki baza trop rapide mingi bi monika so monika mobali ka katika forme yipe mbozo zaki le roi forme mo le roi yanke mo te yaya tando c'est qui nyonso faut attendre et ma casse pas mobali na yo na caresse na yo na ndenge ya kosibana pe na ndenge ya kozwa likata ya mobali na yo ya kosimba yango po yokota na libolo na yo ya so ebi technique na ote ya yo sambwa ya kolinga te bayiba mobali na yo zala toujours pene sala ye makambo kitoko sala ye makambo bien sala ye pe babilomo bepena esalaka pe mobali pena se sentir po mibali pe bakombisa na bango pe biso te na biso pe basi pe tokombisi mibali na biso parce que on a déjà le mécanisme na yebi ke mobali na nga déjà lembi na ye pe mobali na nga lemba na ye non ninga skuna pese ko courage la caresse mo ya bien et kitoko o esa ke mobali na nga vraiment force moko esa pe moi bien o mona o ngana o lobela na basi baza pena mipenda kitoko mipenda propre bataya kitoko na lobite ke basa minene nde ba choix te minene pende makambo pena mikepe makambo desinga magali 10 amati kana mukie na ngane na zamba na ngane na ngane no linga pe bino pe mibali na bino balingela bino pe kande na poso bozaleli bozala agité te nde bomona sur des missions botika kambele ni batala ka biso te bovali pena couple moi na mobali oyoki ya yo mobali pa yoki ya ye et ça pe moi bien to ya poto panza mabala te mais to ya poto sani to kanisa ozabo moko eloko osala te ntango oyoka on déjà pas mutu moboye besi koza mokolo na nga besinga aza mokolo na yo ntango oyoki otia mpe na mutu na yo epesi mpe mobali no mpe mo courage yayaya bapapa na ngai bajeune garçon bajeune oyo bien kitoko ya propre bajeune oyo baza mpenza bakauka na bajeune minene oyo bande bokarese basi na bino esalanga bien soki naomonake bozolobaki eloko wana nasalaki yango oyo olobaki wana banda nasala yango mwasi nanga mpena tokoma mpena bina file soti mwasi nanga eloko wana olobaki ayokaki yango asalaki yango banda mpena asalanga yango nakangama na ngai esalanga bien nga magali disamate naoyebisa bino mille fois oyeba ndenge bondo bengela biso na barespect parce que toza mpe basi ya bato nesinga magali mpe naza mwasi ya motu ntango ozobenga oyeba ndenge nini olobelanga okobenga ngai olobi na ngai likambo oyo koloba na ngai opposé nga mpo nga napesi o conseil nalinga bino ya trop vraiment mpe nasepela mpe na bino ndesi bomona nga boye
nana na miko oloba te na oloba nanga teke na bando osala ba geste moko be na lotsa ba papa te nde bomona pe déjà eza de makambo ya de makambo mwasi zala mayele na mobali na yo kolinga te bayiba mobali na yo kolinga pe te opedre mobali na yo pe mobali kolinga pe te opedre mwasi na yo surtout bino mibali bakarese na bino nde eyaka babrutele kozokisa pe mwasi na mbebo yeba ndenge osala yeba vraiment ndenge ya kosalela karese na yo yala mibali misusu ndenge okarese ka mwasi overse mpe ndenge overse bongo osuka bongo te okontinue mais yeba daye cadence onde nini osalela mo nayebiki bolobaki o dizamati alobaka mokuse o dizamati etela na leki ye ayaya babi teknike nde makambo abi moto abatama leki yo na mayele nga na magali dizamati abetaka mpe ya makasi ya grave me nakomi monisaka te ke na misala kaka ke mpo balobiki wana kuna leki ye jamais na osala mo te naopesa toujours conseil na mwasi andumba te naza mwasi ndenge basi na bino bazaleli mpe naza na mobali ndenge bino mpe mibali ndenge bozaleli na osepela mingi obandaka kokobaka toujours nayebiki obaka magali dizamata bamokuse na bamokuse te yaya faut kokarese mwasi na bino très bien faut komema ye na badimension na badimension moko ezaki mpena mwasi mpena se sentir ke caresse vraiment ocomprendre bandeko na ngai mibali bavoejo bavoejo na bavo mpe bafo wana mpe ya bajo wana basala mpe ya bien ena okateka kosala caresse kozalaka bogara ekipa te babinde mosala nde mte kontaka ntango omoni kokarese mwasi na yo na caresse mo mime na dimension mo ya bien papa na nga bandi okarese mwasi na opena na bien après savoir ya caresse boyebi mpe sitokendaka tokenda kosibana ntango ozwi mwasi na caresse ya mpe bacaresse mosusu eza mpe boza na bino na bilamba nde bozaka bobandi caresse apesa bacaresse anaka nde bokoti na makambo wana mbala moko ozolongola mwasi no bilamba mpe mwasi mpe mo deja dalevidi mpe bandi komikata bilamba na ye atikali sikoni nde bobandi kosibana yaya kosibana biso tolasaka baposition moboye baposition eza ebele oyo eza ke mobali mpe asibi mwasi ne mpe ase sentir mpe naza très à l'aise atoki na ye mpe te abeti ne mpe ya gravité eza na baposition eza ebele baposition mosusu mpe mosusu tolakisa bino te mpe mosusu tolakisa boyebi eza baposition mosusu oza posa nokabwi ndoza nokabwi kabwi ndoza mpe na laise boye kane naza na ata na balo nanga te me lasika position nde naza bosibana ata mpona bongo te baposition eza ebele ata nde otema eza position nde bolanga bosibana kaka mpe likata mobali ekotaka na likolo na yo boningaa bino komitungisama te bandeko na mibali mpona olobela nde mingi bandeko mibali bayebi bakarese te po ndeti nga pena nde singa magali dizamati okarese ononga te mbamoko televine nde okatanaka bilamba na okata te seke eza ya basi bamela bagene na mibali bamela bagene donc dans les villes kana sakuti boke na biloko bozobozo esimba te bozala pena sika na caresse na bino na ndenge mpe bomema mpe bosibani mpe à l'aise na mwasi mpo ozala mayele yaya nabosani te mwasi eza mayele na likata mobali na yo yaya wana babengango bombo wana pena ate nzambe abolingo donc so olala olamoki obi nzambe abolingo opesa biso bomomo eza donc eza na sukalité eza mpe na bolote eza mpe na ngaki ezaka bien fiba bombo na yo pena kitoko kobanga te obangi na nini asa mobali na yo ofiba bombo ne pena kitoko mpe mibali misusu nde baza na aline mpe karase ya monoko te balingane ka bombo kaka ya mwasi afiba ngo pena ayeba biso balinga bongo mwasi amonaki mina so bale tuta na moro baretanga amonika mwasi monoko na ye wana azonga zongona likata na ye pena tanga simbi azwi mabindi ya mobali na simbi nde bandi kokarese bombo wana pena très à l'aise ya kozokisa ye te fo mingo pena na tendresse doucement esala mpe mobali no bien
et ça les paye bien comme c'est pas grave dans la CP ma case na magali disamati la pesa na toli mu pousser mais il va appeler belé il va appeler belé ma case maintenant CP là tu peux continuer toujours à s'abonner et ça la bien ma case na ninga bino ya trop basi o bazana mibali na bango mibali pe bazana basi na bango pe na ba o bazaba célibataire na lela bino pena ya trop pe bosa nga ba bien bo comme ça sur un niveau mo peke o pena komate mais bakeba na muto bo lobelanga na leki na yi bo mona bino gravité na leki ya makasi babi muta batema leki na mayele merci bye.